MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut la MIFA, certainement vous allez très bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Matière, et na côté de Batumbon, ouais, hein, nanga mukolo licence na oliate. Bo somba, bo futa pe licence, hein, bo futa ka. Na elibino Marc, ya Sandra Mboui. Bon, kuzu yango bo komi ko ngindela ngo bo kolela ngo bambongo mikolo nyonso. Ba live ezo toka na ba panel na TikTok a oka mesure 2 heures du temps, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Ba YouTubers ba timbela alarme yibi. Ba o télécharger ngo ba so kata ngo ba ndambo. Ka 2 heures du temps côté. Ba zo lia babo. Nga mukolo marque. Sandra Mboui ngande na kina marque. Bo futa licence ko. Mamusi abandi ba épisode kuna. Épisode à blanche ko maina ba 100 na epite ba 150. Novela c'est quoi ça? La MIFA. Sœur Lydie c'est sali sortie médiatique. Ya Lydie, fallait revendre na yo. Ya. Ola la minyongi mikolo yo. Ema, fallait revendre. Ya. Bafungole le ba tiroir, bafungoli placard. Ba kada feso biba. Fallait revendre, faut te péter. Tellement libala on peut mot à dire ils a raté. Choisate m'a plein. Le roi soleil est indio que nous recosa l'émission, qui nous démentir, que nous le baguna que non aux affaires mérez. Mobile no beta raté, mobile no azanani. Olobini aibi lo azanani olobagi avocat. Azanani. Maman. Non nous avons problème hein. En passant on peut se conseil. Na bande onyo sokuta na vidéo. Omoni soki dossier na yo. Hein? To ya famille na yo. To ya mutu moko yebi et na réseaux sociaux. Et que consciemment yebi que mambo ba lo ba neza mambo solo. Hein? Et kolinga ya o démentir te. Kolinga ya bo démentir te parce que o memankolo regretter. Bomona na dossier passer wana. Mutu tout abanda ko ya o côté là ba no mata miniature ba no bimisele ba mambo na ye. Et belé basili ba crédibilité ba bana ko considérer ba omwanda mutala leki na bana lo ba na ete ba ibi na bango yete mais tala ne ko makyo yem to iba vibranium na film ya nini oyo. Lydia Sali a des produits vidéos. Lydia Sali sorti médiatique pour ko démentir que ba beta a été parce que plus ou moins un an passé photo ya Lydie c'est et cela qui tourne na réseaux sociaux awa le boko vimba ki e bukanaki aya vimba ki elongiso ki ndenge nini aina se retrouver na ngalema ba sala ki émission maman loba ya mai bango ay mai le couple balobi que no sope ano bongisa mbetu sope ya bane ko ela ki tout ça mais malgré ça ba boya ka kondima oyebilika musoza ya lokuta tala ata nyonso kosala pona olata ngo elamba elo moke kosalema obimisa lokutano libanda ya ona linga nzambe tabasana na nzambe te to saba blague na mamuso na omba nzambe te nzamba amasa na biso nzamba mukolo imaginez likambo le kaso ena passé ta lelo rebondir pona koloka kisake mambo bat banda ko soupçonner za mambo solo Nkuba tina niveau moi sa koti koma o mobala ndenge nini okindo kite bande ko nangai okindo kite Lydie yoza famerez tande ba sisa o carrière talande ba silisa o carrière na ebela mungonga kitoko za na tu sais quoi ma sœur tu vas rendre des comptes à Dieu tu vas rendre des comptes à Dieu ta mungongo nzamba peso kwambola batu ta banzembo na ta ba message na yo lelo oyo mutu moko boya azui akocho cimetière ono ya libala na ya soumission au vandinier et likolo nango torture na bankruba et oye oya koyebisa mokili ke yo afamerez Lydie mambo lweza ebele en passant cho ezate fona fungola parenthèse
na loba na mutu nyonso olanda ngai tala omoni so omoni ko obandi omona bilembo ya gloire na vie na yo so bandi omona bilembo ya la famille comprenez j'ai des enfants na poto bana bazalaka na kati ya ndako siko place nga nosa video na ngai bazo baluka prodige tika kiti wana so bandi omona bilembo ya gloire na vie na yo moi ba otombo moi ba komata oyembaka bien tu sens que succès comme ya okomi ko attirer bota nzembo sera yembaka ya unkwatishi sima bangu nanga ni bosomi tambo na bango ne place bat bachaka eka nzembo ne sala mana succès na ndenge ko sala peke ser a salinzela na e a sala carrière solo album na liboso ouf magnifique motima nangezoluwe nazoko kateko kanga nazoko kateko bomba Lydie tu vas rendre des comptes à Dieu bandeko so bandi omona bilembo ya gloire na ebitenda na wabenga ngai mon mambo ngo ya nzambe na bomwe na kanga connexion la famille excusez-moi so bandi omona bilembo ya gloire na vie na yo bilembo ya komata tu sens que succès yango bat bakomo chayoka olingi obanda ko émerger babalaka te le volume est bon so bandi omona bilembo ozala mwasi ozala mobali mwa mbongo komo simba mbongo ezaka te o star soki ya musique so non wana business osala mambo songolo pakala wana ministère tu sens que mambo komo mata mbongo ezokota bamamno ozosala ofete ezochamwe étoile bandi opela babalaka te na moment wana il la stabilité ovandisa makonyonso mibale na se okoma stable nga bongo nde sikoyo se concentre oluka nzambe popo na mwasi to mobali ya bien pourquoi omoni tangu étoile ezoko émettre ba signaux ya gloire ya élévation ya succès ya réussite monde de ténèbres telemaka bato liboso bamona étoile ya Yesu ezalaka ba mage abotami kutu nanu te balongo musika na orient bakei bakegumba melaye ba mage ba bilembo ya ba occultiste bato misala mabe tant muto abanda ko mata bato liboso bamonaka étoile ezongenga ezalaka bandoki ezalaka ba franc-maçon ezalaka bato mabe ezalaka ba occultiste ba pasteur sorcier amona mwana nazo pela mwana na bandi oyemba petit wana zana ba don azana ba grâce prophète wana pasteur wana jeune ya mwana mukena nzamba banda ko utiliser ye ona siko ba kotinda ba agent na bango yaya soza mayele te ba kotinda lo mwasi ndoki soza mayele te ba kotinda lo mobali ndoki akoya ayeko mela yo moto akoya ayeko kango nzambe na bomoye akoya ayeko utiliser étoile ba profiter oyo musana bango yangoyo Jean Bosco Tangata M23 yeyo ayaki po a profiter na visibilité ya Sandra représenter na ba concert na mona concert mo se mo atie à Paris allô Paris je vous présente mon mari bato basoganga tala moi sa motino bo après bino bo lelo boya ko fingai Jean-Claude no matana live o bana ko lobana yo fingra mama na biso responsable mama na biso te to ko linga yo to ko lia na ndangu na yo nzo ndeze mobile ya lidise ya bino bo kantara Sébastien po bango nyoso baluba baloba ndenge moko na accent na bango wana nzo ndeze ki Jean-Claude mobile ya lidi osali mabe na yo yaya Sony comment mino bo matana ba live alelelo oyo to défendre Sandra te do fallait bino bo na ko finga bo finga to yo karabino ba profiter oyo ba ko profiter na étoile bana batu kuna M23 qui profiter na étoile Sandra lelo ya chamwe akomi muto ba minere mbongo zokota côté oyo ayeko kanga Lydie catch et pourtant Lydie toi tu étais fiancé ya masumu tala lelo erreur sur le bin émission on regrettera passé kasi okino bala Jean-Claude to yebi moni so zana na Emmanuel Banjuzi nde lelo za na poto muninga mo andolo ba Dorcas poto za délivrance tala poto za la délivrance Sandra e wanati
ata libala ekufi nango aza na poto nalobi te poto eza finalité mais différence ezali mon balidi lidi ana kongo akoloba nini mobala apekise makambo nyonso aokende wapi aolamba ndenge nini mais ça na ndenge aza na ata lelo so alela mukilo alamba mikila kolamba mikila la mifa je continue nazo continuer bande oba bolingo dossier Lidi Nseya sortie médiatique en Lidi Nseya ya Lidi fala ko vanda na yo Jean-Claude biloma on réseaux sociaux anene normalement fallait rester silence et na bande ko loba na vidéo liboso na loba ki eta la so moni dossier mutu et na réseaux sociaux et que ça m'a amba solo mais net yo linga mutu wana mingi to pesa liga mna yo moko on va démentir mais makambo eza ya solo ko sala ngote et ko sopa yo na niveau moko o regretter point yo sala gelo kwana produit videos Lidi Nseya o sa sortie médiatique na songi na mamna lobité landa vidéo ya liboso pour comprendre na banda ko loba poto ya délivrance na bandenge mo boy na domaine moko ya vie nyonso te parce que ça pe na ba mamna on a ba réalité na on a ba côté négatif nango tout ça na poto soza mwasi et que omonyo kwa bwana mobali to libala ne simbite yande monte na Afrique Sandra a un avantage ana poto na minute oyo malgré divorce à l'aise na bana place azali so alingalia so otumbaka so alingata la télévision kaka en fait aza la liberté ana kimia ata soki mbongo eza te omusala eza te biloko olie kozanga te bana bakozwa mbongo ata ya moke sosela kofuta bango bakolia mais na Afrique Lidi akosuka wapi Lidi omoni ozalaka fiancé Emmanuel Banjuzi nde lelo oza na Swede yaya nyonso oyo Dorcas Kaja Lidi nayebisaki osali mabe ya dodo mata miniature ya dodo mata miniature Lidi azaki fiancé na Emmanuel Banjuzi leki ya emenkano Lidi mobala ke luka vi ndenge ezala kaka azwi nanu te mais bakangaki lopango parce que kanga lopango na bafamille mosusu ezala libala so bosali présentation excuse me I'm recording so sali présentation na bafamille mosusu ya libala bakopesa mpenza mwasi bakopesa mpenza mwasi na bafamille mosusu présentation bakopesa mwasi donc ezaka neti libala ya forme libala frère a présenté ça la prédot voilà prédot famille Zwimbongo famille Lembongo ya prédot Emmanuel age luka vi lokola mobali tout asala ke mwasi ya Dorcas Kaja amonaki sope Emmanuel azo umela sope leki ne fala kende wawa sope bando so ata mingi ne to yoke bande umela ye mutabeta kopo wana a central Lidi epai ya JC Jean-Claude Mbouy Jimo pastoral lipasa ya Jean Bosco Tangata M23 Lidi bolingo pendant kaza fiancé ya Emmanuel en même temps magodezo beta mana Jean-Claude qui a dit ki beni bato nzambe ne ba sœur en Christ magodezo beta ma na ndenge ya kokoma Jean-Claude abala de l'autre côté bato azo kamwa mais mazai mo Emmanuel mais comme sou bo ndenge nini ya kanza yango avantage Jimo pastoral ba yemba na banzembo ba automalo ko fe ba bo agena banzembo sope yango nde mutu ya mona ki tope je sais pas lelo oyo Lidi mo regretter alobi yango na émission na vidéo Berrera sala na passo azo regretter kasi erreur ngo yango alati azana fiancé na Lidi nde lelo azana poto
nde lelo lidia na poto na mito lidia na Afrique aokemba mobali aboma e carrière mobali akotisa ye ndako mobali avandisa ye na se lidia yemba asute na ebela mongonga kitoko ebela banzembo kitoko ebela ba grâce na ba don na ba talent azo andire na minitio yaya sala ba tubela nzamba zane nzamba mawa singa ba pardon waka moto yeba kite nzamba bomela ne bisoka ba moto eyemba femme Tamar tselanga na se na aka petit na yo boma yaya kotaka ba retraite singa nzambe ba bolimbisi abimiso na boloko wana abimiso na prison na nzamba capable ya obimisa yo ako créer circonstance singa nzambe akabolo na mobali wana il va le faire yo ebite sale mandeni mais Dieu est capable ba témoignage aboyeze belé parce que tu souffres to bombi en to yebi tale so lidi so continuer la carrière na yo na minute to mususu ngo za ne ser lo mbongo na minute yo ngo evolue ngo koma ngo matamakasi katango bandi obandi kaka obanda ko mata obanda ko sepela obanda ko zo ko nini ko sepela na ngolu likabo nzamba chekati no obanda ko bukela ombuma voilà ndoki aye na vie na yo bande ko na loba na video ya liboso lorsque tu sens milembo ya gloire na business no mbongo ezokota oyembaka obandi omata mukile bandi omona yo ba sponsor baliba banda ko ya babala kate eza mwasi ozala mobalo za mwasi na moment wana étoile ezo briller ba mage ba moni déjà banganga kisi bandoki et Satan sota toujours premier ba otindo lo basi ya mabe ba otindo lo mibala mabe ya omuntu bato ebele na vie bakenda musika te car tanga bandi opela mawa masolo nie elali pourquoi batindela ye mwasi moko boya mondo wana tanka eba bimina mwasi wana ba bendelu pemba tu ekei taka bimina mobali wana tatana libumu nene wana ya cadre wana yo mona ke no bota so landa boteta olanda botete olanda éclat eloko zo ngengiso wana ya nde ya za kolanda mo ba $100 zo kabelo na ba iPhone amemi eloko wana ekei ya omuntu zo kotongele ba immeuble o mona na nini o na quartier ba benga ngonini ngana ba kisasa malamu te mona ba immeuble bazo tonga na Willery wana voilà étoile no muto tonga ba immeuble wana tale onde carrière sila yo basilisa yo ngala comme on défendre libala ya puis ya prison a prison ti on a libala bande ko balobi famille o karaboye so ba bali oza na moi dire te o ka Jean-Claude Ndazolo bate baza 4 basi na baro misatu baro nyonso baza en bon terme na mama na bango baza malamu na mama po ani kara Sandra po Sandra nena parce que Sandra boya ko se soumettre aboya ko se soumettre na dynastie wana ya mamba molili ya mabe ya famille wana alinga kite ya moni lelo ba otale lo la mutu mususu heureusement na poto so ça dans Afrique nga sibio peka mambo ya liwa lidia ngeza boyete anga rolo bate même na poto wana kembi mingi pour votre information d'ici ka Sandra za yebanite nga na sololi na mutu aza en contact na famille penza famille penza ya ye bande kuna ye baleki na ye bande kuna ye famille sala ki réunion ba conclure libala ezate je crois boyoka ki sango ke bazongisa mbongo dot déjà so bazongisa libala ezasute do bino bozolo bakeno abo malibala tabo malibala te peine perdue parce que famille ebi ke mwana bango nyoko mingi malgré la mokila bana ko beta lisolo te mais elle disait c'est qu'elle vivait dans sa famille, c'est qui était une bonne chose. Quand Nenge Blanche a dit la maman na ema solo, maman pas bana ko enregistrer, yemo ko kutumta bana ko enregistrer bana ko tinda, etikela ba archive. Sandra disait tout à sa famille. Et nande mambo comme il le niveau comme famille décidé non, attention mobile on va milliardaire. Vie est précieuse. Vie est ali et l'or ya kosakana nango te vie eza sacré do baron du matin mwana bango ke nembeka bino bozo ko loba ke no préserve protège les enfants nanani nanana eza po boyebite na minito ma munenge zo kendele et comment ba sacrifice mutu a mwana na mwasi bazo lukango mutu a Sandra bazo luka yango bino bozo kumisa batale libala bible pex ko ba libala te
La Bible dit lorsqu'on vous persécute dans une ville, fouillez dans une autre. Persécution, so bika na libala na avant na akufa bino boko la bana e. Bo ma ouais bo le lara après si les souki wana ti bo ke no luka bana na bo ke tala bango ata. Sandra vana yo. Dama o tracer le onzela. La famille partageait cette vidéo. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'ordre d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève
verdoyant. Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.